Oh, yo maman mobimba babenyo bana bazo violer yo ma Teresia. Oza pembeni awa za moto oya bana oya ya mwasi na ya suka ba violer bango. Et pas frère na bino makosa kwaso. Pembeni nanga aza moto boyi. Botika ye dans milimo mabena bino boyoka na église bino ba ya bandoki. Loko babi ya mwana lo kwaza raelien. Wana tozomona bongo bana ya mama Teresa baye ko dévoiler ki motema mabe ya mama na bango na internet. En tout cas bana babombi balobi trop c'est trop baye ko dévoiler motema mabe ya mama Teresa na internet. En tout cas mbote na balandi nyonso o balanda Irsi Botela TV, mbote na bandeko nyonso o balanda biso so zambano ya liboso otombe na chaîne na biso o s'abonner o commenter o liker et ko sala biso bien et puis ko bosana te ko activer cloche notification pour que ceux qui te tiennent ba vidéo prochainement au landa yango. Alors lelo to vandika aboy to monika bana ya mama Teresa baye na internet baye ko sambusa mama na bango moko na internet. Alors eza pambate bana baya ko sambusa mama na bango seke ba meli mingi mabe eleki mingi epa ya mama Teresa. To mona yango même na baninga na ba comédien. To mona même baninga na ba comédien balobaka mama Teresa aza tema mabe makasi meza baninga musu basepelaka na ye eza pena bato musu baboyaka ye mais la plupart na bata théâtre nyonso eza pena donc si 100% tokoza na 80% o balobaka batémoignaki motema mabe ya mama na biso Teresa. Tomonaki na matanga ya Suzy Bantu, tomonaki na matanga ya Suzy Bantu toyebi elo nini oye bande koleka entre Teresa na Suzy Bantu toyebi eloko ni oye lekaki oye salaki ke mama na biso Teresa aboya kolobisa Suzy Bantu timu kolo muninga zo kufa bengai pour ke ko rendre visite po basolola mais mama na biso Teresa na motema mabe na ye aboya ki kokende po akende ko rendre Suzy Bantu visite et lelo bana na ye baye ko bimisa ba secret ya pasi pe ba secret ya soni oyo mama na bango asalaka donc ki lesbienne o babengaka Teresa ezalaka ya solo to ya lukuta toyebi te bandeko nanga tozoyoka ngo kaka lelo na munoko ya bana ya Teresa epesi pasi pe soni eza vraiment soni koyoka babiloko boye muto aza mama o babengi yo ke yaka mbango bazo violer bana na yo mais otikala koya te bozaka pembeni eza vraiment pasi mingi tobotaka bana mama soko boti mwana toyebi amour o mama azaka na mwana na ye quel que soit problème grave eza quel que soit ba bebani so basali so ndenini mais mama azaka toujours na amour ya mwana ye totikala komona mama moko te ayoka ke bazo violer mwana ye babengi ye pe abope kokenda kipepe te alube loko mote. En tout cas c'est regrettable pour na mama Teresa batu mingi bayaka kilokolo ba motema mabene. En tout cas naza muta liboso te o na ya kulobela motema mabe ya mama Teresa na vana mama Teresa te na vivra mama Teresa te mais selon ba rumeur nde toyokaka ba comédien bayaka mingi kulobela motema mabe ya Teresa tout mona kango d'ailleurs na ucho mutala émission moko a totali dernièrement mama Teresa ndenga zo sasa belle vie motema mabe ya mama Teresa lobi babuzo ba moko pona belle vie o bokoki même pas ko imaginer bokoki même pas ko ndima ke mama Teresa mutu akoki ko loba babiloko wana eza pasi bandeko nanga nazo tiela bino video o boyoka bana ya mama Teresa ndenge bazo sambusa mama na bango to mona relation Suzy Bantu na Teresa to mona kati bazalaka makamba ki lesbienne eko bima ye baza ba lesbienne bo Suzy Bantu agira na vina nani Teresa agira na vina yeke akotika la kolobisa Suzy Bantu te tiliwa elelo to yo mona pe Suzy Bantu akufa to mona mama Teresa ya olela aleli aolela muninga kufite peut-être aolela ne ba pasi na aolela charge o muninga tikele na motema to mona mama Teresa ya wana lela bimisa ma ya miso e na otala video o bana ya mama Teresa balobi na mama Teresa atika akolela baninga so bakufi po asalaka bango ba mabe ebele. Alors to ebite bana o vérité nini bali ba bimisa to ebite bana o ba mabe nini o bango ba yebi o mama bango asala bato ebele to yebite. En tout cas eza passe na omona ba comédienne na biso bozana busalité moko pas possible eza parce que tala mama Teresa ça déjà mukolo mama Teresa ça ba génération mo ba mama top wana ba mama Teresa baza mikolo mais toyoka ka mama Teresa na makamba mabe mingi
mingi toyoka kaka mama Teresa mingi biso kasa kutu peut-être ezalaka na ba comédien peut-être ezalaka na ba théâtre or ezaka tina ndako na ye tina bana o ye moko aboti mama Teresa bengisaki mwana ya ndeko na ye aye na mwana ndeko na ndako po ya kotalele bana mais malheureusement esimbaki te na mwana ya ndeko na ye bandeko bozoyoka yango sikoyo nazotikela nanga bino tolanda yango sikoyo kaka ndenge mwana mama Teresa azofinga mama na ye epesi pasi epesi mawa epesi soni bandeko na ba comédien boyeba ko bokola bana bien bana na bino baza ba venir na bino lobby soki lelo mwana telemi na TV po bando finga mama na ye donc c'est-à-dire mama na nda banda mabe. Donc c'est-à-dire respect zakati mama azako se respecter mama so sala buzoba na miso bana yango lelo bana ya Teresa ba parvenir koleka na internet po baya ko finga mama na bango balobela mama bango buzoba donc c'est-à-dire trop c'est trop bana wana ba meli mingi ba komi tina niveau balobela mama na bango buzoba epesi pasi pe mawa eza soni en tout cas eza soni na bata théâtre eza soni to mona to boza loka baninga to mona baninga msuba bota bana e bakata ba couleur aza mwana e pas ça la théâtre mais aucun jour bo mona Marlène aya afinga en aucun jour bo tika lo mona Marlène wana mwana e bakata aye aleki na TV abandi ko finga po azwa éducation et pas ya mama na bango boza ka mama zalaka exemplaire donc mama faut ko pesa ko zanet ko pesa bana conseil malam faut yo moko zala non exemple moko malam pona bana na yo kotala ba Teresa lelo mwana Teresa leka na TV finga yo kisi mama na soni ayokisi mama na soni pe pesi soni mwana jama koko leka na TV ayo finga mama na ye en tout cas pesi soni makasi pesi soni bandeko kwa théâtre bo changer ba comportement batuloko ba Teresa ba batu monte lo bana na ye ba leka na internet ba ya ko finga ye mama na batuloko ba Teresa baza batu moko te pena lelo to mona mwana Teresa leki na internet aye ko finga mama po Teresa za mutu mwa ya kilo kotala ye bo za mutu moko kilo do na place à se respecter a sala buzoba na ye bana na ye ba omona ngo bakoki ko supporter ngo te bana ba supporter lelo lobi okuna bakoki ko supporter ngo te ndeto moni bana ya mama biso Teresa ba ye na internet pona ko ya ko salir réputation mama na bango alors na otela bino boyo kaso za mbano liboso koti na chaîne na biso osabone commenter like ka ndeto lobaka et ozala malamu mingi alors toyoka nanu bana ya mama Teresa lo lenge baye ko finga mama na bango lo lenge baye ko loba pona mama na bango après tokozonga après bobo santé kotia ba j'aime merci. Oh yo mama mobimba babengi bana bazo violer yo mama Teresa oza pembeni awa za moto oya bana oya ya mwasi na ya suka ba violer bango et pas frère na bino makosa kwaso pembeni nanga aza moto boyi botika ye dans milimo mabena bino boyoka na église ya bandoki loko babi ya mwana lokwa za raélien toke nde soko boma ngala bomi ne bino Teresa oza motema mabe kolela na kuna ba matanga baninga te po makambo sala wana esopaka yo na matanga mazi yo za muto kolela otepelo nya mawa yo sunta mawa ngamo mwana okuti ona boko ela ko bana na yo tani ngo bomanga ngana ucho lukelo muta violelo mwana yo vandisi no benemi na ngana ba na yo po bomanga yi mais oza ndoki en personne yo tanga bandoki na butu okamaka ko rose ndoki na butu olingo voyager na monelo nga ko rose nga lingi na voyager na monelo nga fa na bino ayena mobile na ndaku na boyidi biloko na nga ya voyage nana mama bana na yo oya bokolela yo bana mama bana na yo nana pourquoi poni motema mabe ya nini na faire mwana ya na yo nasala o nini nana na ngai nabenga yo lipasa na nga motema na ngai nyonso ya ngai na bokola bana na bolingo nyonso motema na ngai nana obota mwana mbido pesa ngai liza mwana yeyo nasali o nini babeni ngai liza nasali yo nana Dayo ya kochila mabalo kochila kamutembu po luka ngai toni po mama ngai Teresa nasala oni nazamola ya na yo ozonga na bokolo ba ne olika na za mwa musala na yo siko musala ko yo changa ya vi wala mabe kaka ngala ki ko luka frère église na yo oya bobi mwana na kata ndaku na nga boko mwana na mengo mama yaka bano aba kufa za pembenya oboya koya nana yelo ko retourner situation contre nga kenga na sana bekira ba lesbienne na ba pede na mutambo tsakiawa oya longola olukana bayana nga tu ba oya ya Lubumbashi ya Kasumbalesa ya présidence bango tu ba oya o ko expliquer bango pourquoi otulisi leki na bango
parce qu'un jour on a eu au Kanaka ko rozindoki nga ke pa ndoki nga la moyi na bindoki na umeli pe awa longola nga na mboko po toyoka na pe boete donc abi umeli pe toyoka na pe boete longola na pe kende na opungwa yo zonga to kende to mesana siko yo loko ozalaka oganga kaka lesbienne nzembo oyo lata na munoko na wana baya na nga pe bakoya ba mama na nga nyonso bakoya comme ça yo yebisa bango pourquoi yo tulisi mwana bango obengaka ye kaka na kombo wana na ye ko boko lelo bana na ndako na yo peut-être bandola tanga pe malédiction na butu na yebi na ngati ponga bana na nga kolala fo le baka na bango oko expliquer bango ki lesbienne oyo benganga soki za ya ndoki soki za ya moye yo ndeko ko se expliquer devant ba parents na nga pe pona za nga ofelini. Touti koyoka bana ya mama Teresa ndenge bazo déclarer concernant ya comportement ya mama na bango. Concernant comportement ya mama na bango tomoni bana wana nde bazo déclarer eza soni pe mawa. Eza soni pe mawa komona mama na biso Teresa na âge na ye mama na biso aza déjà mokolo. Teresa kufela mobali na âge ya 30 ans. Na yoka na émission ye moka lobake mobali na ya kufa tikaka na bana na 30. Teresa kufela mobali na 30 ans. Donc depuis que faire mobile a se décidé qu'à abala l'isouté yango to mona mama Teresa tilelo abala te mais tanga ko fila mobile mibale belé bayaka po babala e mibali ebele vraiment ebele bayaka po babala nani actrice na biso Teresa mibali bayaka po babala e mais aboyaka na yidi bala eti loto yoka ka mama Teresa za ka lesbienne mama Teresa za ka lesbienne za lesbienne to yoka ngo eza likamba sikate o nga na bimisi na munoko nanga to yoka ka bate bele bayaka bandeko nanga o baloba bo total be mission bele bate bele balika baloba ki lesbienne mama Teresa. Même ça ba rôle musu ba pesa kaye to ucho mona mama Teresa na théâtre sila auto jouer na o mawa ucho jouer na Omar to ucho mona théâtre wana rôle ni ba pesa ki mama Teresa joue ki lesbienne mingi donc ndenga zali ndenge pe a jouer ka batu baloba ki lesbienne na mama Teresa batu baya ba septième baga baya na TV ba confirma ki lesbienne ya mama Teresa et lelo so bana mama Teresa bazo respecter mama Teresa te grâce ya yemoko et puis lelo mama yo parents ba bengi yo penza na téléphone ke bana no bazo violer bon mama Teresa tikala koyate atikala kotia lokolote donc c'est regrettable déjà vraiment mawa na ba comédienne na biso bino nde bosa théâtre mais bana bino bosa la théâtre te alors tango bota bana na yo boti mwana na yo yeba ko éduquer mwana na yo. Tout le monde a ba comédien belé a bazan bana mais bana bango au monde bango ta na réseaux sociaux te au monde bana nande bazo se comporter bazo landa comportement maman na bango tala maman na biso anibia sibias ko tala maman na biso anibia sibias ndenga se comportaka et azana ba jar na ye moko boye ya ko se comporter ba rôle o ba pesa bino na théâtre eza rôle na yo eza rôle o ba pesa linko l'accepter ko za la bongo tina ndako na oza la bongo pour toute ta vie non. Balibite cause la bongo pour toute ta vie eza bongo te maman ya biso Teresa comportement na ye en tout cas eza malamu te ba comédien belé ba déclara pona yango maman Teresa za motema makasi pe motema mabe kotala maman Teresa maloba ka abimisa pona ba ninga na ba comédien pona ba ndeko na ye ezala vraiment maloba moya bien te pe sara pasi pe mawana soni ba ndeko nanga koyoka bana maman Teresa babimisa loko ou en tout cas epesi soni epesi mawa mingi na ba comédienne na biso ya basi oyo bozo biso soni na makambo osala bozo biso soni lelo valeur no eza wapi tant que maman soki mwana omoko aleki na internet ya fingi yo valeur no eza wapi valeur akibo mama valeur akibo mwasi valeur mama o akufeli mobala se décider que obala te po bokola bana na ye apesa bana éducation malamu lelo bana no baleka na internet quel que soit bozaki na problème mwana so komiti na niveau leka na internet po abaye donc abaya komiti na suka abaye comportement mama. Donc abaye comportement maman epesi e passe eza soni eza vraiment soni epesi soni mama Teresa comportement o eza malamu te tozo mona mama Teresa kofinga mama Teresa bando sala théâtre pas belle vie wana zala ko benga mama Teresa pesi mama Teresa rôle mama Teresa ya jouer na suka ba futi mbon mais mama Teresa comment oloba ma be pona belle vie comment koloba mabe makasi pona belle vie to mona na ba théâtre tozo mona na bibilili makoma mama Teresa zoloba pona belle vie eza pasi pe mawa pe soni na batu na biso théâtre eza vraiment soni makasi kotala maloba o mama Teresa bimisi maloba o bana mama Teresa babimisi epesinga pasi na yoki somo na yoki pena somo bandeko nanga na yoki somo makasi. Oh, yo maman mobima babengi bana bazo violer yo ma Teresa.
oza pembeni awa za moto oya bana oya ya mwasi na ya suka ba violé bango et pas frère na bino makosa kwaso pembeni nanga aza moto boyi botika ye dans milimo mabe na bino boyoka na église bino ba ya bandoki loko babi ya mwana lo kwaza raélien toke nde soko boma nga na bomi ne bino Thérèse oza motema mabe kolela no kuna ba matanga baninga te po makambo sala wana esopaka yo na matanga mavio za mtoko olela otepelo nya mawa yo sinda mawa ngamo mwana okuti ona boko ela ko bana na yo tani ngo boma nga na ucho lukelo muta violelo mwana yo vandi sino benemi na nga na bar na yo po boma ngai mais oza ndoki en personne yo kanga bandoki na butu okanga ka ko rose ndoki na butu olingo voyager na monelo nga ko rose nga lingi na voyager na monelo nga fa na bino ayena mobile na ndaku na ngabo ili biloko na nga ya voyage nana mama bana na yo oya bokolela yo bana mama bana na yo nana pourquoi ni motema mabe ya nini na vers mwana ya na yo nasala o nini nana na ngai nabenga yo lipasa na nga motema na ngai nyonso ya ngai nabokola bano na bolingo nyonso motema na ngai nana obota mwana mbido opesanga liza mwana yeyo nasali o nini mabe ninga liza nasali yo nana nayo ya kotilanga bana kotilanga motembo boluka ngai tongi mpo boma ngai Thérèse nasala o nini naza mwana ya na yo ozwanga na bokolo bana ndenge olinga nazala mwa mosala na yo sikoyo mosala ngo oyo otyanga ya vi wana mabe kaka ngai naki koluka frère église na yo oyo abomi mwana na kati ya ndako na nga moko mwana na bengo mama yaka bano abakufa oza pembeni ya oboya koya nana eloko mo retourne situation contre nga ke ngai nazala bekira balesbienne na bapede nana motembo otyaki awa oya olongola oluka baya na nga tu baoya ya Lubumbashi ya Kasumbalesa ya présidence bango tu baoya okoexplike bango pourquoi otulisi leki na bango parce qu'un jour wana yo okangaka ko rose ndoki nga akepa ndoki na nga na moi na bindoki na umeli pe awa longola nga na mboko po toyokana pe boye te ndoki abi umeli pe toyokana pe boye te longola na ope kende na opumbwa ya ozwanga to kende to mesana sikoyo loko ozalaka oganga kaka lesbienne nzembo oyo olata na monoko na wana baya na nga mpe bakoya bamama na nga nyonso baoya comme ça oyebisa bango pourkui otulisi mwana bango obengaka ye kaka na nkombo wana ya na ye ko kobokolela bana na ndako na yo peut-être banolatanga mpe malédiction na butu nayebi na nga te mpo nga na bana na nga kolala fo lobaka na bango okoexplike bango ki lesbienne oyo obenganga soki eza ya ndoki soki eza ya moye yo nde koexplike devant baparent na nga mpe mpo naza nga orpheline bandeko na nga bino baoyo bozalaka mpe proche ya mama Thérèse bomekaka mpe kopesaka mama Thérèse conseil ameka mpe kochange mwa comportement na ye donc ameka mpe kochange comportement ezala malamu mingi lelo bato bayaka kolobaka o mama Thérèse po afingaka bellevie yango wana esalaka po afingaka po akumisaka sila yango esalaka baproblème nga namonaka vraimen bafana bellevie balukaka mpenza makambo te donc bafana sila nde bazala moins mais bafana bellevie namonaka balukaka mpe makambo te donc eza kaka comportement ya ye moko mama Thérèse aza na comportement bizarre donc comportement ya ye moko mama Thérèse nde esalaka ke bato baya komanke ye nde esalaka ke bato baya kolobaloba ba n'importe quoi soki ezalaki ke sikoyo lelo abana na ye moko babimi toloba nini po bato nyonso bayaka kaka kodéclare mpo na comportement Thérèse bato nyonso bayaka kodéclare sikoyo lelo bana na ye moko babimi tomona suzi banto aleka na te valobake naza na problème ya Thérèse te na problème ya mama Thérèse ta mokie te mais mama Thérèse aleka na te valobake akotikala kaka kolobisa suzi bantu te kotala bafille oyo mibale balobi mwana ya Thérèse alobi ya liboso oyo mibale oyo aza mwana ya yaya ya Thérèse mais mwana ya yaya ya Thérèse oyo asalaka mpe théâtre asalaka mpe théâtre tomona ye déjà na théâtre ondie mbala moko tomona ye asala déjà théâtre donc ezaka pasi makasi bandeko eza pasi donc baoyo bozalaka na mama Thérèse soki vraiment boremarka ke théâtre conseil na opesa noso boremarka ke comportement ya mama Thérèse ezalaka kaka boye antuka bopesa mama Thérèse conseil pas jusque là tokomonaka bana ya bastar na biso na
donc bino boza lokola ba star minier na mboka kota mama Thérèse aza kilo mama Thérèse aza vraiment star à kilo la ba biloko o ce que je se passer na internet ezaka vraiment malamu mingi te mama Thérèse komaka OK boy mama Thérèse ozonga boy mama Thérèse ezo pesa penza image moko ya bien te donc mama Thérèse ba fan na pe bazo déclarer donc meka ko changer moi comportement mukie et au sa nango eloko moko te ceux qui changer comportement et ko sa eloko moko en tout cas on azaki nango ya koya ko lakisa pe ko talisa na bino yango wana soki eza mbano ya liboso okoti na X Botelo TV osabone okommente olike ekosala malamu mingi donc okommente oaime video opartage et osala malamu mingi en tout cas bato nyonso bolingaka mama Thérèse bopesa mama Thérèse conseil ba conseil na bino na ba commentaire et osala pe malamu mingi pona mama Thérèse. Je vous aime beaucoup, bienvenue chez X Botelo TV, bisous, bye.